The sweet effect of okozala malamu maman pona nini okozo moi quelque chose osombela ye poma kobanga te bandoki babimeli bandeko tolobaki ke mwana mwasi wana tellement bazala kotungisa ye na école mingi bademona yende mwana mwasi wana mutabikisaki lusi ayelaki ye pasteur badema tellement livre lusi bazo tungisa ye zomona na te baye koluka pona mwana oyo pe bazoluka makila ekosuka boni bakosala mwana mwasi oyo nini nzambe mama ye wana kelukela mwana na ye kisi iyo oyebike directeur alobaki ezambala suka pe asuba bapekisi pe na tobina kalito suna yete ngana zobanga na ngato ngai pona ngai soka lakisi biso dans to kosala ngo ngai bena na kosala ngo bon pona yo tala omoni nana yebisi oteke abuda ke na bapekisa ki directeur ngai bena banda batambele ne basana mama disitaka saba oyo yo lobi tokoyeba ngo tondimeli yo pe soki mimeko ngana soki na ngandako bana kletu babana ko disite makambole kaka na école bandeko papa Lucy aye l'école koyeba Lucy is missing. Mais ekalite mona moti oyo ebo bisanga ke Lucy abungi na école tala omoni oyo makambo eza très capital na koyebisa yo Lucy mona na zo mona na te ngai na ba professeur misat babungia mais siko bino elo nini bozo sala po ko sala enquête tala eza très urgent makambo biso ezo sala biso passe tobenga la police tala oyo mwana oyo eza école nga mwana na nga natinda ye na école tala s'il vous plaît tika ngai na kosala enquête wana papa bandeko papa ya Lucy aye kotomboka na école mwana na ye abunga mama akelukela mwana kisi bandeko mama azokende azotala te accident mutuka etuti ye akelukela mwana na ye kisi chauffeur ye wana tali mutu aza te abaluti mutuka akimi nzongo ezalaki mosala bademo bango oyo babimeli mama accident wana ezalaki pena mfutima bademo balimwe tellement pe mama wana azalaki motema mabe awa mpe directeur na biso ye yakomomela mai kosala mwa potopoto mosala eza te via mwana mobile koma ziololo yowana na agwa balekisi biso agwa misu ebimisaka agwa zolo ebimisaka agwa yango koyoka balobi miyoyo ya mai miyoyo ya agwa munoko ebimisaka agwa babengi yango soyi ya misu babengi yango mai ya misu
Wapi so ebimisaka agwa. Wana examen de conscience na bandeli. Misu ebimisaka agwa babengi yango mai ya misu. Agua da vista. Zolo ebimisaka agua babengi yango miyoyo ya agua. Munoko ebimisaka agua babengi yango soyi. Wapi sisi ebimisaka agua babengi yango nini? Motuna. Zambe, na ta présence. Papa, s'il vous plaît. Papa, pona nini ozotika ngai? Pona nini ozotika mwana na yani okoma? Sunga ngai, pardon. Sunga fina ngai ebika. Naza isusu na lisungi mususu te. Naza na posa opesa nga misala onga na bongisa Nzambe. S'il vous plaît, Nzambe. Nazo sambela kaka yo bobele yo. Nabungisa elikia kundima nanga eka Bwana yote kolo Nzambe nanga nabungisa elikia kundima nanga eka Bwana yote kolo bikonanga. Thank you, Jesus. Merci Nkolo. Thank you, Father. Merci Papa. Thank you, mighty one in battle. Na pesi yo nyonso matonde. Nzambe. Thank you, Father, for saving. Merci na manyonso oyo. Bless the holy name. Na makambo nyonso oyo tokosenga. Na yebi ke okokokisa ngo na kombo. For the glory. Na gloire. In the mighty name of Jesus. Pe na pesi yango na kombo ya mwana mokonzi Jésus Christ. Amen. Ekomi tango ngai pe namona, ekomi tango ngai pe natatola, tango ya koseka ekoki ya pasi epesa melanga na pete. Ekomi tango ngai pe nasimba, ekomi tango ngai pe namona, esengo na ngai monana na miso ya bato, tango bitumba eleki, ekomi tango nga pe naseka. Likambo nyonso ezalaka na tango, tango akolela pe tango akoseka, tango bitumba pe tango akolonga. Yango pasi nini yango yo silo nangezanga suka, ekomi tango nga pe naseka. Nzambe na lola. Bon, nanga sala prière mais na tiki bo bo comprendre kaka. Nanga sambela mais mwana yango sambela. Mais oh le problème est là ngo liseso na beki ye. Oh ezali école. Awa sikoyo tokopesa ye discipline. Yakawa. Good day, sir. You called me, sir. Oui, na yebeke directeur obengi ngai. Criticize yourself. Yo, ozoye bate ko contrôler à l'école makambo ele kabana babunda oui. Mais est-ce que bekidani ni oyo babundia? Et même pour donner ko sa makambo. Yo yebite? Oh, ngai. You mean the yo kanitike. Bona mwasi wana. You need to stop calling me Zacchaeus. Ngai na koki ko tika teke no yemo kokeno. Was that the reason you choose to attack? Yo yebike makambo uti ole kakuna babundi. I swear to God, I did not. Ngai na so jire. Na yebi ngote. I cannot do such a thing. Ngana yebi mutuka beki ete.
I just use the block. Na kopi bena ko sale le ko wana te. My God. Yes, Oh, I Nzambe use the block. Mais ngana ebike mona mosi ona tutana kina block na break. The block. Amani block ka tama so kota wana. 6 inches. Ngai jamais na beta kina ngai nzetete. No, you have to go into Akobeko. Yo osengeli pena yo moko komema mwana wana po azwa soin. Why they named you Zacchaeus? Sokete komo na yo wana Jacques wana ekolonga même na musala na yo ekolonga. See me. Ngai na soloba. Going back to my village now is ngai jamais koko sokisanga na village bongo te. First my mother when I was at ngai na tolo kotala souffrance ya mama na ngai pe mama tinanga na capital. Na ya koluka. Special one. Mais spécialement, la mission ngai jamais. Divorced your mother. Yonde mama no mutatinda pe ko sala mabulu na école with your salary. Sikoyo na kotoa libanda. My salary. Oh, but sikoyo yo tanga libanda ndeni ko salaire na ngai. My nataza. Ngai. My nataza. Ngai na ndaku na ngai. For our treatment. Ngai na promettre te respecter directeur. That money make it ngai na linge soko lingolo kolanga pesa longwa ba. Get out of this place. Nalui longo liboso na ngai. Nabi kende na poste. Bandeko lusi bazoluka ye na monde na mokili. Mwana banleva ye akoma na monde de ténèbres. Abunga na école ya kalisusu te. Lusi alimo abunga na école awa na monde à ténèbres. Papa na ye azoluka ye. Na école ezoluka ye. Monde à ténèbres bazwa ye. Tellement abungisa livre magique. Yo osengeli kolakisa biso bisika livre wana ezali. Pe nazoyebisa yo luka solution mpona livre wana po yo olobaki ke okozala reine ya royaume oyo. Mama nalobi boye ngai botika ngai nakoluka livre wana bosomisa ngai. Ngai mpona nini bozondimela ngai te nabundaki makasi mpona livre wana. Livre eza wapi? Ngai naposa olukela ngai livre wana. Bonjour monsieur le directeur. My name is Calvin. Cloud. Onuchuku. I have been transferred to the new principal. Ya kozala directeur principal numéro 1. Soyez le bienvenu, monsieur le directeur. Oh, God. Oh, merci. Ça m'a pas bon la mino. I promise. Na promette mino. To take this school. École oyo ekoma monene. On the legacies. Bana bozala très intelligent. Assistants now. Assistance na ngai. I don't really have much. Na koki koloba mingi te bino moko boko yeba. Eloko nini na kosala na école. I make further observations. Na yenga bo application moko ya makasi ya kotombola école oyo. Elise pelani mama na shahida motema malamu papa na kiswingi takistungu. Désolé directeur. Na lingaki ko ya kobetelo makambo ya directeur de discipline mosusu fanda. Na spendi déjà. Mais pour ngai nazana na maposa obolukela ngana no moyo loko abana betela bino mama solo. S'il vous plaît monsieur. Amoni à propos école makambo bana ko lekao. Mais nazoyo kayo loba. Nazoyo kayo loba. Amoni nakotala directeur mususu wana. Ngana ye pena azoluka kolongola ngai musala s'il vous plaît.
ngai nazana mama na nga na village nalingi pena présence na yo olobela ye po alongola ngai na mosala te ngai nakozonga village te na la famille ngai nakozonga village te nasengi yo pena pardon naza pena kolemba pena nazosenga pardon yo kotela ngai bon ngai na promete yo telema ngai nazali awa mais ngai pena naza pona nyonso nakoyebisa bavérité trompe wana bon eloko nini ngai nakosala mpona makambo wana nyonso yo lobi mpona temps ngai nakozwa ta na ngai mpe nabenga ye mpo tosolola na ye apropo na yo mais à part ça ye pena nalingaka te makambo mosusu obetelaki ngai nayebisaki yo ça va nayoki that was nde nazobona na mosala moko makasi tika na ngai nasala mosala mais oyo ngai nayebisi yo ngai nasalaka bana nazwaka bango na bageste ya alingaka te nayoki pena merci principal bandeko azongi lisusu ngai nalingi nasalaka mosala na ngai pena bana nazwa bango pena na mouvement eloko ayelaki aye kofunda directeur banda kotelemela ye na porte tellement alinga kolongola azongise na village na bamosusu basalaka na bana classe directeur principal ya école alobi zala no calme nga na osolola na ye lokola nga na koti awa makambo nyonso kozala kimia bandeko mona mwasi oyo bandeko debo abimeli elusi mona mwasi azongi na école yo longwa awa Jenny, do you still dwell in the past? Jenny, est-ce que you go tell about passing a bisote? God has finally settled our case. Obike, na makambo oyo manolo bake, bisoto ko sala pena na royaume des cieux. Sorry. Jenny, na prometto yo limbisa. For all that I've done. Obi na makambo nyonso ngai na sala ki yo pe. Let the past remain the past. Tala, omoni ba passer za ba passer. Tala ngai sikoi. A new born again. Nazali tutu na mutu te moko pena na kopesa confiance. So tell me. Siko yebisa ngai. Siko ba parano baza wapi? Bandiko Lucy akoma na deuxième monde bandiko. I'm still talking to you. Ngano solo bana yo. Jenny. Bandiko mona ba demo ba bimeli pe mwana. Oi. Lipe za wapi? So they won't remember your past. Lipe eza wapi? Ba demo ba limoi. Mwana mwasi oyo awuti ténèbre aye koluka Jenny ala qui s'est passé mademoiselle yo tanga kawa Is that the best way to address someone? ngai mutu nazali directeur de discipline now yo ozolo banana now Now you better watch. monsieur salamu sana nozo sala elo nini ngai na moni ozolo banana mutu boko Thunder fire. Don't you respect me? Don't you know ngai nazali na musala na nazo dirige awa eza to kino kote de so de kuna is it you are what? iyo lobike oza ancien élève ya école na moni sikoyo Jesus Christ of Nazareth. oyo pene ezali ndenge makambo oyo babandoluka mwana mwasi mweza yo In that. omoni directeur mosusu wana awa te makambo nyonso ya sika soki okoti na biro oyo na gauche kuna soki okoti na biro oyo nyonso ekangama bana nyonso ngami na dirigaka bango tuna bato nyonso awa ngai nde motu moko te akoki kodomine ngai akende kuna soki okeye okeluka motu na yo kuna ofite kamata Kahene maboko. Sikoi. Go back to your chair and sit. Iyo okoloba na nga lisusu nini yebisanga makambo nyonso fanda na place na yo kimia bandeko siko mwana mwasi akoti na biro tala baba komi kisenga alobi okoloba na nga lisusu nini fanda na place no kimia akomi lokola kizengi
So I'm freely made out to come and see. Na soyez le bienvenu mwana na ngai. Happy to see you. Nazana esengo ya komona yo pena. Mama na kufa ki na accident. Do you know you are destined to be great? Omoni na makambo oyo nyonso eleka. You are divinely ordained Iyo pena ozalaki no innocente. for restoring. Na yebi na ndimaki pena histoire na yokaki yango ezalaki nga pasi mingi. Winning souls for God. Siko na kotala tala nengo komi. I want you to be put off. Pet na kotala obungsi aboti na yo. I don't want you to be discouraged. Ngai natomona I know it is. elongo nini na kosala po na yo. I want you to be strong. Me elongo no na senyo kozala courage oza mwana The mwasi. Lord you serve will keep you. You are- Elongo tika libo oza mama. He has a plan for your Elongo moko te changer. according to Jeremiah 20. Na biki nzambe akobanda ko protéger yo. I have for you Ngai na thoughts of good natalisi yo. to give you Oyo ezali pena malamu mpo na yo oyo napesi yo conseil. that you Me yo to see that expected nzambe in Jesus' name. elimu nzambe ezali kati na yo okotelimisa vi na yo malamu. So, how are you coping with your studies? Me sikoyo yebisanga ndenge nini wapaselekaki ndenge nini. I was expelled from this same school. Nakotala nayaki na ekole fale nga nazonga ata na ekole. You attended Tarima High School. Oui, eza longo pase te eloko moko to ebongi mpo na yo. I was accused of having an affair with our math teacher. Ngai telema naza lisusu na baboti te nayebi te nani na bandofotaka bitetetetete nayebi. But did you really commit the act for which Omoni nyonso biso tokozwa yango. I'm still a virgin. Monsieur, s'il vous plaît, merci. Never had anything to do. Ngai nde naza boye naza kutata nika ye. And I promised God and Ebe nayaki kosenga bapaudo nde babengela nga na mabe oyo na ekole. Nasala wango te. So nayebi yo malamu. that's Nayebi kolela eloko moko te nga mona kozala en charge. the Lord will see you through. Onga nayebi si yo ke ozali mwana nzambe nana priya mpo na yo. Nayebi yo nzambe alingi yo. And I want to assure you Nga nalobi nazotalisa yo pena omindimela okay. kotia elike pa ya nzambe. Zambo te mwana na ngai nakozwa yo en charge. Bandeko oyo directeur oyo mutakomi pasteur bazotala Lucie na ekole akei mpo na kodomine pasteur wana na élève oyo bango Hey, Lucy. babanda koyina. Lucy, what's happening? Lucie mais osoki lisusu papa na banda koluka yo. Envoûté bango. Lucie aye na esui moko ya domination. And your case has been reported to the police. Mais Lucie obi protection ezo salanga malamu. Akangi bango beso ye azobomaka matoi. Mutoko lobele mabe. Wana bazo dominer bena bazo diriger na monde ya ténèbres bazo kota na école. I don't trust her. Po aluka pasteur. Kingdom again. Ozomona te ndenge bazotelemela ye. Biso toona mposa akutana na pasteur wana. Omoni pasteur wana nde moto apriaka ke livre wana ebungaka atumbaka ngo alakisa biso ye. Monsieur. Lucy is back. Ah, Lucie azongi. Yes. Ça va. We're sorry for what happened all this while. Toza sikoyo na esengo makasi lokola mwana na yo azongi. Sir, is this? Ezali bana batango bana osala biso pasi. Vice principal, the most important thing. Mais mpona ngai importance na ngai ezalaki mpona mwana na ngai mona na azalaki wapi. The father has been worried. Mais oyo eza ekole. Lucy, where have you been? Eloko ngai nazali komitungisa mais mpona nini mwana na ngai azalaki wapi. Lucie aimfute papa na Where ye. have you been? Were you kidnapped? Mais ngai nazoyebisa ke Lucie azalaki wapi o. Aimfute directeur akangi bango monoko nini ezosalema na monde ya ténèbres bazodirige Lucie. Papa na envoûté directeur atiki bango monoko polele. I'm hungry. I'm getting tired. Ah, ko banga na yo te nga na yebi.
I'll eat with you. Ah, ngana wakutana noye moko. You are a good person. Ah, mwana nanga deja na monio. Sois exacté. We really miss you, Jenny. Good to have you. Jenny, na sepeli pele komono ndenge école, zongali lisusu école. Bani komono monsi tellement pasteur, oya comme directeur principal. Azongisi une école. Na Lucy pe azongi. Monde ténèbres bakangaka Lucy bazongisi Lucy. Mais camarade na Jenny ayebi makama mabete école eyokeli mawa pa komi orpheline akufela papa na mama. Elo bino bela na sengi bino ba camarade bo limbisa ngai. Finding it so difficult to forgive. Chini bono nini yo ozondimela kaka te. God has washed away my sins Bela and made me feel bino ata passer wana yo bondela ngai ko. I'm sorry. Naza désolé. Been away for a while. Amoni na makamuni to le kaka biso pena na sai komi yeba te. Have finally been. Ngo pena na sala poso pena na mona na papa oya bondela ka ngai. Bana wana mondi ya ténèbres na fuka mi Jenny pardon. Tala Girls, listen. Jenny na nyoso na sala ka bino na groupe. I'm very sorry. Tala na za pena désolé Jenny. It's all in the past. Eza pena wana za le passé. Jenny, I'm sorry. Jenny limbisa ngana désolé na nyoso na bana ko sala yo. Can't you girls just forgive Mais me? pona nini te yo zo limbisa ngai te. God forgives our Eh sins. tala nzambe pa limbisa yo go limbisa ngai pardon go limbisa ngai na nyoso to salaka. I'm sorry. It's okay, Lucy. Then yo ozana milimo zo dirige yo pe mela limbisio na kombo ya nzambe. Yelema. Thank you, Jenny. Merci Jenny nengo limbisi ngai. I forgive you, Lucy. Bon biso to comprendre na nyonso ke ozala pe na biso pe limbisa biso. Toza siko ensemble na école. I'm so sorry, Lucy. Moi je suis désolé Forgive you. limbisa ngai pe. Stop using crutches. Mais tika mabe yo pe bana ko sala. Soko kusongela ngo te ngai na ko sala isu na yo te. Bandiko mona mobali atele. Directeur o azalaka des études aye na bureau. May the Lord continue to bless you. Obi penanza be apambola yo. Bless you too. Yo penza apambola yo lisusu. Okay. Okay. Na moni bena Try as much as possible. oza pena mutu moko tanga mutu moko très intelligent maele. You don't give me cause. Mais oh nyonso na le passé. O lekaki. Myself clear. Ezalaki milimo mabe. Yo fo zongela musala na yo. Merci. I go back to the staff. Tala zongela musala na yo. Tena na biro na yo. Excuse me. Zela no. Zongala no to solo na malaw. Tango asambeli makambo bandi changer. Yo makambo zo changer te po sambela raté. I want you to understand. Nazo comprendre te. Permits everything that happens. Obi makambo nyonso. There is a reason and there is a purpose. Oyo ebandaki kolekela yo moko ko miyeba All te. things work together for good. Today, Mais si on est tous abattus, c'est qu'on s'alaka ensemble. Na ba vie de prière. Makambo nyonso ko yela fo telemela yango. for good. OK? So, what am I saying? Désolé. Be committed to this God. Mais si koyo lokolo komi a osala makasi. So your life as a Omoni ko telemela nyonso ko nyonso ya mabe. and God will go along with it. Zala siko mobali. I make myself clear. Oyo ngai na lobi ke tellement na sa directeur na zo dirige makambo nyonso ya esprit. Merci. Praise the Lord. Oh, si vile nzambe apamboli yo déjà. Till and time. Amen. Amen. Thank you, sir. Merci monsieur. The Lord be with you. Oh, nzambe apambola yo déjà. Elongo ezali. Sala musala na yo. Bandiko oyo directeur principal yende pasteur. Ekosuka boni, tozo continuer. Lucie na monde de ténèbres bazo senga un livre magie. Et ça what? Lucie yo lale. Comment était bademo babimeli? Livre ça what? Livre et ça what Lucie? Bandeko bano mototo bazo tanga me bazo bona bademo te Lucie bazo senga ye mukanda. Livre et ça wapi? Tuona posa opesa biso mukanda.
Livre eza wapi? Pesa biso livre Lucy. Banoko directeur déjà azongi des études alingi buzoba tena bana classe. What are you doing here? Iyo eloni ni ozo sala wana mwana. Next are inside. Mais na moni bino fele botala na kati me bino bozo sala nina. Listen. I sala. Na lobi na bino ngai mwa mbali wana. Nancy and Benita. Nancy jamais ngai na koko lueba ke yo zana Belita. Instead of reading your books, Tala umoni bino mbale. discussing about your feelings, Soki na yoki lisusu babusoba wana on ekole ya kolingana kana mibali. I will not flog you. Ngai na kosepela jamais koyoka na babusoba wana. I know my reason. Yo na hivi mama na bino misi. Instead of wasting Soki bozo continue na babusoba wana na ko bengisa ba parana na bino. about your fellow schoolmates, Bozala prida awa na ekolo. it is better Eza mabe. to your book. Botika biloko wana. Why you came to this school? Mais pour nini bino bokomi na idée o ya kosala makamabe. You are dressed. O eza ekole tala ndenge la telina. Na ba biloko. Look at your hair. Tala no yo na basuki na yo. Hair is not Tala. And yet, Omoni na yini komona bino lisusu komona na babusoba oyo ne bolati mbala suka. this is my last one. Oyo ezali mbala suka bosoyo kanga ebolo. You are finding S. Mais oyo bafandi kaka pona ko loba. Indeed. Oh, sikoyo ezali discipline nga pona zula nga bena malam. Bébé azongi na décision hein. Iyo ibi. Tela makamba utolo bena bisa yo kanisi otika. Dala toko tanana sana. Ba lesbienne bakoma na So let's école. choose a song. Is it Tala tika bisa tosongela bashana biso to bana ko sana. Ela bena boto bondelaka. Oh bakama na ngai. Johnny, Baby sangai. can I join your prayer group? Tala biso tozali apoto yembela nzambe. you mean you want to Iyo okanje yo ko sepela pena tozala ensemble poto sambela. Yes. Oui. And as a matter of fact, I want Nabe, unaweza ba passer na ko sepela. to lead the prayers. Iyo pesa libondel. Chini. what do you think? Bino bokanisi ntembo nini tosengeli ko yembe hao. Okay, you can lead us. Ba- Thank you. Ba merci na ndenge benda osungi ngai. Let's start it. To luka ntembo mako to yemba. Close your eyes. Bo tokanga misu na biso. Mwana kitoko eh. Lokola kama mwana ya Elise Pelani. You Mama na are Shaida. great, Lokola ka yes, you are. Shaida. Mighty one. Nani akoki kosunga? Bora boni ko yembela ntembo ya nzambe. You reign in majesty, mighty man. Yoka mungongo. Everything Ngongo we see kitoko. about you. Lokola ka ya mwasi aki swingi Marlene. You are great, yes you are. Holy Bandeko Yesu yemba awa mazalaka na nyongwa monde ténèbres. Est-ce que c'est silana na monde ténèbres? Tala ninga kumutala bango. You reign in majesty, mighty one. Deba demo Everything batindaka we see bato. about you. Baya kosangana na bato na Nzambe po ba détruire. Mutona na silana na monde ténèbres te po okebanga na ye. Mwana mwasi fo abasale Is there délivrance. any useful information about Lucy's whereabouts? Mais oyebi ke makambo ya mwana na yo kuna deja azana ekole. Oh, Who told you that, brother? That's what. nani ngo oyebi sio makambo oyo? Well, in that case, if she's not Oyebi ke bakizasyo nyonso ebomanaka te. from the blame, Oyo bayebisaka ngai yo nde bakomisaka yo mpe ntaba. I don't know your plans. So. Oh, nini ninga loko omona principal wana? Aza wapi? No. But
thought you gave police. Eh bien, you If you feel that she's not missing, then you have to call depuis, or go back. il faut que information on a ce que bagate. Maman mwana kenda la classe, ava kende classe sambela kapona ye. Asongi okumisela kango nzambe. Bonjour madame. Soyez le bienvenu. Maman me pele pour mami na ba école eh. Who among you didn't do my assignment? Lelo tokolobela topic nini nana koko limbo la biso. Tele yaka mwana na ngai bonsi. Six set of students. Jennifer, Merci Jenny. why didn't you do my assignment? Et là on est okoki kopesa nga pona sujet rappel sujet. Did your assignment. Ya kolobela nde tolobaki Really? comment le faire. Oui Jenny. Come out here. Yakawa. Madame, professeur Azoko se rappeler. Bah les soins le bakina. Madame. What is that supposed Ni nango solo ba. What I mean is, Ngai po na ngai na moni na bosani. Si chez wana. to tell me what to do? Mais yo elo ni no solo bela ngai. Ngala le beli Jenny. A epsinga si jale kaliboso yo elo ni no solo ba. Et puis madame, that is willing to take whatever. endena sabo pena na zaki na moi tobe moi makamo mutozo. S'il vous plaît madame. Tala pesa na. Bande ko likambo ezalaki ya Jenny ale kaliboso résoudre mwana mwasi wana tiele ngote. Esali Jenny pasi babeti mwana wana ya mwasi. Jenny esali ye pasi. Pona nini babeti muninga na ye mona kena na monde ténèbres. Ba mutusu bango ye ba yo pesa bango ba pinishe ba kokaki ba question te. Ba lokota ba chasser. École ezongi na discipline. Demo abimi yo na monde ténèbres la mutu. Keba akoti na nzoto ya mwana mobali wana. Nini ekokomela madame oyo bandeko? Nini zwa ya yo? Yo? Oh, c'est là le somme de conjugation. Beto bilonga maître Kaïsan. Joie. Kamata. Bonga. Bon. Bon esprit côté na kati. Madame azoye baté bana classe azoye baté donc esprit c'est côté. Yo. Kamata. Na beto bilonga mabogoto lo tetin. La 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 la. On comprend. Scorpion. Kobangati. Bon. Na kobeto fimbo yo. Na kofia kulo. Kamata. Bon. Bandeko. Eindi. Siliki. Wana explication manifester kati na ye. Bango be ba yebi te bokangile no de chez esprit ngo bima nango. Excuse me. Kika, excusez-moi. Esprit bimi. Esprit et bibi bandeko. What's happening here? Mais il y a un problème là, ma compagnie nous ça là. I mean, this is why you people are at my duty. Mais tu ne pas les gars on a quitté, na ça comprendre le thème ma compagnie nous les cas, on a lebi na botelemi. You will rot in jail like Il y a pena. On ça pena na démon. you slapped the wife Ngai, il y a muto uto manke ngate. Ngai, cause Teachers, please. s'il vous plaît du directeur. Did I slap her? Est-ce que ma compagnie ton moni nyonso oh yo zo. Sinon zo monate, ma compagnie manke madame. Yo ça What's what? the matter with you? You been go manke madame. Ngai. So close to. Ngapena na l'activité principale à ce monde on dirait le moko. À ce temps. Tala. You all have eyes, but you cannot see. It's a pity. Bilo, bozo tala te. Et ça esprit moko ba bona misu mi balé.
Mais so bozalaki na ba misu minei bolinga bomona bolong e moni place esprit moko ya mabe ekota kati na ye Now all of you go back to your na nyonso oyo bino bozota bolonga nano aba baniko oyo directeur principal aza pasteur amonaka abi okay. amani eloko nyonso makambo nyonso esengeli mpena abolonga ndako osengeli akopuya mais opportunité babebisa yango te oyo eza place ya mosala amani yoyokela ngai amani demo demo akotelaka moto oyo aza na esprit faible mbala moko akotelaka moto mais esprit moko akotelaki yo yango wana mais ntango ebibi yo mozo komiyeba te yango wana telema oza na vie de prière te yango oyo nazoyebisa yo yo mpena oza nondoki te mais fosala prudence na badema mosusu yo mpena change vi na yo tala omitya na nzambe ngai nalingi nasunga yo ke ozala moto mpena oyebi nzambe soki te okokufaka zoba ozoloka ngai nde nalobi oyoki omoni kozala prudent na vi na yo komibatelaka yango kolingaka te demo azwa yo na eloko moko boye obi mutu oyo azalaka na kondima epai ya nzambe nzoto na eza na saint esprit demo akokaka ye te merci nayoki yo pena nayoki yo ngai namoni mena makambo ezolekela ngai ye koyeba yango te na batani liboso na banda kosambela tala omoni eza très capital na pesa conseil tika nano kotia maboko na likolo mpona kosambela epai ya nzambe. Pastor just call the time say pasteur pena alobi pena ke ngai na bondelaka make I check if the girl ngai na changer vie na ngai mais si comme bango mako baso changer te na your body na your body eta nzoto na yo you come possess me iyo nzoto na yo kana aya okotaka na nzoto na pona nini nakotela ba nzoto na bino te you carry old and new testament na bino ka bomoni wa mutu ke no esprit koko te pa na ngai bandeko ye moko abandi komilobela anyway they come possess me back home tala kobatala te ozongela nga lisusu abolish nazali awa mpona mabe te ke mpona kotia mabe na ekole naza mpona kotelemela baoyo bazali kosala mabe. Thank you very much. Merci na nyonso bino bolobi kubanga te na monde ténèbre ye wana esi na ye mama mais kuna pena eza troublé pena bazotelemela nga pena moto ekomi mabe nazokoka bango te yo basengeli kozonga mais bango nde bato babondelaka mpo na livre wana ebunga ngai na bopesa nga nguya mosusu mais sikoyo nazotuna bango pena luka livre wana mama s'il vous plaît tala bo stopper pardon Lucy iyo za pena camarade na ngato iyo sengeli kota prière obi ngai eloko nini tosengeli kosala bandiko kobanga te Lucy na monde ya ténèbre si na yeza kuna bazola na bimisa esi mabeza na nzoto na yo bima tikaye na kombo na Yesu kwea bima Zambe nazali kobelela kombo na yo ekita na mwana oyo biloko nyonso mabe bima nabelela bima nazali koloba bima mileko mabe nasengi na kombo na Yesu Kristo bima nalobi bima na kombo na Yesu Kristo Zambe na ebikelo lele yo bima elongwe oh Seigneur merci Zambe yo zali le seul Dieu oyo azali na nguya yoka mabonde ya bana na yo
Oh Seigneur Jésus. Bandiko papa oyo abana kokote la pasteur odot. Matondo na yonkolo pona bola mo boyo opesi. Che mwana nangai. Papa mama zapi. Mama kupa kala na esprit bate. Olia mama te, yo bate. Yo ebitege mama da ya. Oh. Mama na yo akufa deja bakala. Yo, oyebi na nutete lelo, deja lela pe. Mama akufa. Papa oyebi sanga boyete ngai. Papa ngai na boma mama. Papa na ba problème nyonso ezalaki ngai. Nazolo ba vérité Mama na yo kufa. Papa tala mwana na ngana koko saote mama kufa. Tika paste. Tika kolobela mwana ko zela to memena. Oh nyoto na biso vérité ya mwana. Tika kolela. Tika kolela. Tika ngai na mwana mama na ngai. Okay. It's all right. No malamo, ekoleka. Kimia. Tika kolela. Tika kolela. Timbae. Tika kolela. Tala. Tika kolela mona na ngai. Désolé. Bandeko mwana mwasi oyo nyonso banda kosala koboma mama na ye azalaki ne koyeba lisusu te. No ezalaki ye te. Esprit moko ezalaki kati na ye. Tozo continuer bandeko. National papa fondateur.